Maman Zelda, motema papa véritable, Santu Maria Maman Nzambe, Sambela po abiso bizengi, toko malokwa Maman Zelda, na papa véritable, amen. Maman Zelda, mkwana na ole kalanga na venya sima ba mke batumbolenga, eske na kipe bango? Te. Pona mukolo, na sele ki mukolo nanga. Papa véritable, motema ya Maman Zelda, joyeux anniversaire na Maman Zelda. Depuis Paris, dans la France, à Orlando, Oriente. Maman Sambara Goli Mazabata Bila Kolikobo. Sambara Goli Mazabata, vraiment beau sabone. Sambara Goli Mazabata Bila Kolikobo. Sambara Goli Mazabata, MJTV. Sambara Goli Mazabata. Mami wanza yoga mami wanza Baniti manga vraiment qu'on vote en sur la baie gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre émission Analyse populaire Kakandege Nini et Zalaka Daniti Manga Zalaka toujours wana au four et au moulin pour présenter Ango Ponabino. Je m'en viens directement saluer comme ça la première dame de Orléans, Maman Mami Wanza, hein, notre mamie, donc notre patronne. Il y a chaîne Oyo, je dirais merci comme ça. Derrière ces beaux caméras, je vois Jires. Merci à toi pour notre image. Et pourquoi pas assistance, il y a Sylvie Bati. Ndenge Zalaka toujours kaka to Zalaka wana pour na kusala musala. Je dirais merci comme ça. Na papa Micha de Paris et je dirais joyeux anniversaire toujours à la dame de dame, à la première dame, il y a véritable Wanza, Balobi Zelda, bon anniversaire na yo, donc Balobi babota makakaka, Balobi to mela ba champagne yango po e sala biso pe na eli yakini kitoko tolo bakato feta ki pour la Zelda et pourquoi pas na pesa ba merci de sous na papa Micha de Paris na remona directement ba maman ya association de femmes du cœur na remona maman vice-présidente maman Yvette pourquoi pas maman Margaret na Sanza de Brewana maman moko très sociale mpifoleki donc ba mote na yo et pourquoi pas na pesa mote na maman Émilie, maman Monique, maman Valérie, maman Solange, bino nyonso oyo bozalaka na biso pe tozalaka na bino toujours sentir na mukaba balobi lelo to kobeta masolo ya maladi ya artiste et comédien papa Serge bande ko bomonaki Serge pasteur patron ndenge bakotia ye na hôpital ba visite ya bandeko na ba artiste et comédien et puis na yaki kolanda vidéo moko bandeko mususu ba koloba eza lokuta eza boy bandeko tomiye bakelo moko omoni lorsque bandeko ba pesa ka information moko eza important les autres pensent comme si eza kaka pona kosenga mbongo to pona koya koluka lisungi mais or artiste aza souffrant mbasu ya papa Serge liboso babwakelaka ye ezalaka na tournage ndenge alakisaka biso lokolo ndenge vimbaki ndenge komaki mais lelo oyo aza na deuxième mbasu oyo babwakeli ye toujours euti na tournage. Moi je dirais aux artistes et comédiens soki moninga komi komata tozaka na problème nini bozwi ya moninga esepelisaka biso te pona nini lelo Serge pasteur patron aza na mwasi na bana oyo aliesaka aza na bandeko oyo ye asokipaka na bango mais lelo oyo
en regardant Serge malade na hôpital moto ope kuto sala kango na ebité soki lelo eko sala ndenge nini. Aujourd'hui, nous avons besoin des artistes oyo baza ko faire évoluer théâtre na biso et que na musika lelo. Mais misusu baza wana pona kokota kaka ko simba ka bakisi ko lukela ka baninga ba malheur. Ko lukaka yeli fois za la bienté, yeli fois bela, yeli fois kufa, yeli fois sala boye. Na ebité tango bwakeli Serge Mbasu aza na hôpital avandi aza ko tourner te et salio nini tomoni si la bisalu kokende ko visiter Serge ba artiste et comédien mususu baza ya kovanda po basala toujours ba chantage balobaka mabe pona bakomba baninga mususu balobaka lo sambo eleki lo sambo ezali ya ko visiter baninga l'air bakobela l'air baninga baza bien te eloko ebandaki Serge loko abaje alobi ah wana ezalaki na visite nga na kenda otala ye na palais na ye awa parce que aza na Kasavu awa bao boyebi hôtel ya nani ya Major Bisadidi ya liboso place ezalaka awa soko zui avenue wana oye oke na suka nango okoma place Serge avanda place aza kovanda na mwasi na ye na bana. Mais le vieux Serge malade deuxième Mbasu. Il y a Serge artiste pour vous confirmer asa gravement malade. Au moment Mbasu batebele ba que Mbasu ba traiter ngo na bokoko sikoyo et que hôpital. Quel genre il y a douleur moto azalango. Oh moto akoyoka. Bravo déjà na ba artiste o ba ke ko rendre visite. C'est pas facile. Comment bokoki ko benga muninga na tournage, muninga ya babwa kele est malade. Serge Abatu soko talie azaka Jota moko azaka toujours kimia azaka pe na ba problème pe na te na batu. Ayaka ka sali musala na ya baluki akei. Mais les recommune na bambasu. Moutako qui peut commis se poser question. Est-ce que na yaka théâtre ngo pour na rencontrer ba makambu ya boy. Na mona ba makambu oyo. Lelo mwasi ya Serge azaka mata kita. Kende somba kisio mabe, zongise loko mabe. Bande ko botika akoloba ke santé na eza bien. Loko bo eza bien. Likambo bimara pamba te. Biso l'air toyaka pona koyebisa bino tala likambo eza boye. Eloko boye. Serge azala ba amoureux na yebele o balingaka ye. Lelo na ebite so mutu wana azalaka pona ko contrôler vie ya Serge to ko lukaka nini pona Serge. Oye obwakeli muninga Mbasu. Bino bozaka wala so muninga zue eloko boye. Ya zue yo zolia mingi yo boye. Bongo yo sa photo banolia mingi pwani. O luka pe makambu na yo. Nde Serge aluka makambu na ya bandi ko lia pe mingi. Yo zaka wana ka pona o vision na kaka ya baninga. Serge asali effort na ye. Ngala e baka l'air moko le tozake pa makaya mayuma. To bana ko tourner mingi na ngirengiri. TV Serge wana azaka ne chauffeur ya ba grand car.
na peine victoire si je me trompe pas. Ton nom le balisolo vieux Serge Morayebi. Si vieux Serge va continuer na ba théâtre, ba biso yo, ba kantu kubianza toko mona. Lelo pe na marmne à théâtre azwa ba envol na ye. Muta mema ka ekutu la kopo eza vient na biso moko tatunani azake pa ya papa na biso sans souci. Yene muta bande azwa Serge. Tema zaki camarade na ye. Amitali que muninga uti kolongwa musala. Ah comment na nekondenga zali pena na théâtre ko Simba amemie. Est-ce que tant ya salangwa sala mabe to ke non simple mutuku to amema na makambo théâtre ngo atikala ko songe tabwa kele mbazo ka bino bato bapesa ka makambo bapesa ta vie bapesa loko boy ka bino nde mutu boluka peke bosa ka batu mabe yango ya kanini tango sali mabe après ozui nini Mouninga aye ko sala théâtre aye ko jouer na problème na mototé et comme bokomi ko boa kele ba mbasu et comme bokomi ko kende Serge wana kutu ko tia na film to boni kutu ye ya zakaboy ye ako lia biso ako lembate yeso pesi mbongo ya baninga ya nzonzing alia ka bangwa pesa bango te ba ya vérifier boy o pesa mutu kasha $100 o pesa mutu $100 ou alors nous et le bas tendresse du binga au moins mon tomoso hôtel longiboé c'est bon mais passons la motema oh ya ko raisonner les batu na kati ah nga jogo rigede na éviter toloba te likambo nyonso esengaka ordre likambo nyonso esengaka respect esengaka logique ba Serge bazala ba respect la bango bazala ba logique la bango o baya nango na théâtre pe simbela bango mais pourquoi kolukaka kaka muninga zala na taille ya pasi muninga ye ba koluka lipate ya kolia eza pasi bino bozaka toujours wana ya kolinga komona baninga ba souffrir ya kolinga komona baninga bazaya kokweya ya kolinga komona baninga peut-être azane lokwa ko sala te mais dans la vie on se dit quoi l'orgueil tue benga ya to solola e ngakutu ya saka wa pasaka wa na koya te to so ano pembe bandeko théâtre ba oyo boko kende ko simbaka bakisi po bosalaka baninga mabe boye ba lisu ya nzambe ekotala bino parce que bino bomonaka kaka ke bino boko sala bien ça fait mal omoni Serge l'air bako traité ye omoni que moto papa mobimba ndenga kolela bandeko eko sala pasi biso na MJ télévision on vient pour parler de choses auto yebite opeto zo mona ça fait mal ya komona papa ya bana lelo kaka théâtre wana mutelier sakaye lelo aza victime na mbasu lisusu deuxième mbasu et puis mbasu yango boko pona kaka le même likolo bobo akela muntu ata mokili yango bozaka na mawa te ata bino balongola bino musisa wana ya mawa bino bozaka na sensé ya koyokela batu pasi te bino bozaka wana kotelema kaka bozela moto wana kweya na tuni Serge yango ndenge aza na hôpital nani aojouer na place na ye yo moto oyo obwakelaki mbasu ojouer na place na ye Jires totuna na tosoa nanu
hein Sylvie Bati mutu angokasi oko jouer na place na ye. Il y a des choses oyo na vie na biso il faut pas tout ça la kangwe pa ya baninga. C'est pas bien parce que oui bien na vie bato bakenda ke pa ya bato ko luka raison te o moninga kutu na sala ke logo wana te landela est bien. Landela ka bien. Vwe mutu mabe ye wana. Na kutu boye yaya. Est-ce que so koma ki wana to ngalo ba yo kutu boye? So kite ngalo ba bongo te. Okomona lika mususu mutu aza koloba. Ayebi na yango te mais il vient pour parler ça dans la télé. Toi aza ko ya koloba ngo pembeni ya bato. Eza po incliquer bato makanisi ya mabe. Bako maloko la yo, c'est pas bien. Likambu ndenge bandaka. Batu baloba ngo te ndenge bandaka. Mais suka ya likambu, mutu okende ko tatola ngwe pa batu. To batu ba ko yoka pe muntu. Oh, ezaki nde bongo ah. Eza passe. Lelo Serge aza na hôpital, lelo Serge aza na posa ya komona amour. Peut-être ya batu oyo balingaka épée. Sérieux, il est malade. Pas gravement. Ndenge batu musu bakolo ba gravement malade et voilà voilà. Non. Azakaka malade. Oh lelo aza la posa mona pe amour. Ya ba ndekone ya ba artiste comédien. Oyo lelo pe ba misala na mondo ya théâtre bakoma ba patron. A mon amour wana. Ngana tuna na batu nyonso ba invitaka batu yaka jouer lenga. Est-ce que toi ba banda couper ya ba artiste wana? C'est ça le mal. Lelo maladie à Serge, d'autres personnes interprètent mal. Mais ça malade. Biso na MJ Télévision, nous demandons toujours à notre Dieu, oh maman na biso à Servaka. À côté non likambo Serge. Atala non likambo Serge. Après c'est bonne santé. Parce que papa ya bana bongo abela azala ya rovanda na se place sans frais ko côté yebanité et ça passe. Et ça passe. C'est pour cela biso MJ Télévision on avait eu ce temps de venir parler pour ça. Parce que ero ça la bien, ero ça la passe. Joyeux anniversaire à toi Zelda. Motema ya batu ya véritable balobi. Zelda auti ko bota kala mingi te. Mbala moko pas anniversaire. Ah, c'est que moi na wana Noï quoi. Merci à toi, la première dame de Orléans, la première de tous les premières dames, Maman Mami Wanza, la patronne. On est arrivé déjà. Et ça va bien pour tout ce kaboy. Yo muto s'abonner na noté na MJ Télévision, korataka bilengo te s'abonner parce que biso bandaka boitolo baraboy. Tanto yaka yaka mabe. Bo s'abonner au sala biso bien. Na kosenga na sila bisalu. Na kosenga na belle vie. Na kosenga na saï ma vie nga fiston. Bo luka nanu botala ndeko na bino. Bo ke ne ko rendre visite. Ça sera bon. Azana posa mon affection. Ya ba comédien. Azana posa mon baninga ke ba yepe ko rendre visite. Ndenge ba ndeko mususu ba ko sala. Parce que nous avons vu seulement la présence de Junior. Et au sala bia ça y sa yo zui pe nakar na wana ya monene. OK nekotala
pasteur patron. Si la bissa le ressent la bien, on me m'a cook. Bon qu'elle ne rendre Serge visite. Et ressent la bien belle vie. Kandi, on me ma famille libota. Bon qu'elle ne ressent la Serge. Parce que bisolé tout ça la raboye batou nous ba roya oh ba contredire. Pour biso zaraka boy. Ba bundi sarame ballon a raté. Mutu la vie il faut quitter. Et ça va bien. Sylvie otanga na lobanini. Na lobage bengela ngaye. Poitou na ngani. Est-ce qu'il y a ça la rakoto? Trop solo la nine. Ah, gaï d'aditi bagay. Ligabola botote. MJ Télévision na lobaka mosala be mosala. Ah ouais, ça soit ils respecter mosala. On a toujours moi na mami wanza. Quand tu ne respectes pas, tu ne respectes pas. Point d'interrogation. Mais on est toujours en famille. On est toujours en famille avec tout le monde. MJ Télévision, MJ Télévision, bolingonde zalagawa. Ezalaka discipline nde belé pour Moussala et Kenabie. Bon anniversaire encore une fois à toi Zelda. Moi si Nzambe fêter sepela lelo pour ya mokolonayo véritable. Zelda Fazwa, on m'a dit dans ce wana au bobina kanaye jour où il y a libalat. Donc abina ngoli susu pour et ça là moi ba bien. Merci na ba maman nyonso ya association les femmes du cœur na moni en commençant par la première dame de Orléans, maman présidente, hein? Maman Mami Wanza, maman Morazaraka, na ba maman Moro ya BMP. Oyo bazaka likunya te parce que awa likunya a soki association les femmes dikere ko boya likunya et bon on a mosala likunya ya ramoto mabe et kuno ko mona ba maman moko ba rapeto omoni ba maman Yvette maman vice-présidente omoni maman Margaret na Santa de Bré maman moko très social maman malamu eleki ebele pe maman Margaret na Santa de Bré wana. Maman Margaret, Sylvie Batia bien. Arrosé la paix moins l'euro mort pour naïe et ça paie boire bien. Ngaïe. Na bien, Zelda, Sylvie Batia bien. Tu fêté elle kid. Moi champagne paie au ça bien. Attends qu'on les gale lobby, s'oppelle lobby moi champagne véritable solo là. Et au ça moi bien. Solo là au ça moi bien. Papa Micha de Paris. Papa m'a très bien ma case. Babi a yeza dimanche parce que mon MJ Télévision Zaraboué. Baba mabala ba anniversaire et ça moi bénédiction. Na ko mona mba moko boy ba maman Émilie, maman moko bien. Maman moko bien, maman Émilie. Merci na yo, merci na maman Valérie, merci na maman Solange, maman Monique, ba maman nyonso. Biso linga bino makasi parce que MJ Télévision ezaka bino MJ Télévision ezaka na bonzambe MJ Télévision et na moi makambu et belé. Je dirais merci comme ça na bino nyonso botali biso bana Londres, France, Paris, bana ya Toronto. Ah, bana Toronto. Bambote na bino bana États-Unis là où je vois mon frère, mon ami Pexo, Christian Sukula Makanda, Massa Moro bien. Motema ya batu ya mwasi ya muluba. Taka toza mutu abandu no mo to kotisa pa baluba. Ali ya moi beaucoup la bonne c'est que ça la moi bien. Christian depuis les États-Unis mon frère ami yo zaka ya kati quoi. Oze mulopo kabemba masala ngai na kati ya matadi wana ozolo baki ovani sa staff déjà pour na MJ Télévision banderole il faut matalikolo pour MJ Télévision so que matadi avec Sylvie Bati tout autre ya ce qu'on a Sylvie tout autre voilà Sylvie totambolina Gires totambola bongo parce que MJ Télévision mosala
On était là pour parler de la santé. Il y a Serge pour et ça la bien. Quant à moi, Dani Timanga, je vous dis merci et bye bye. MJ Télévision, bon Zambé toujours. Bye bye. Ça me l'a pour la maman Zelda. Motema papa véritable. Santu Maria maman Nzambe. Sambela po abiso bizengi. Toko malokwa maman Zelda na papa véritable. Amen. Maman Zelda mkwana na le kalanga na venya sima ba mke batumbolenga. Est-ce que na kipe bango? Te pona mukolo. Na sele ki mukolo nanga. Papa véritable mutema ya maman Zelda. Joyeux anniversaire na maman Zelda. Depuis Paris, dans la France, dans Orlando, Orlando. Maman Zivie, Sambara, Goli Mazapata, Bila, Koli, Kobo. Sambara, Goli Mazapata, vraiment bon s'abonner. Sambara, Goli Mazapata, Bila, Koli, Kobo. Sambara, Goli Mazapata, MJTV, Sambara, Goli Mazapata. Mami, wanza yoga, mami wanza. Dani Timanga, vraiment qu'on voit tanta sur la baie, gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.